Moi, je trouve ça, c'est de la bassesse. Babilo, comment on moi, je trouve ça bassesse. On n'est pas obligé, ok, na bambote couper ça batunyo surtout. Soko yeza ka opesi bato au kuti pembe no pesi bonjour fandi. Yo c'est yo faut que de partout place bat bavando pesa bambote ça, eza faux débat. On a zo senga ne naïveté ezalate, naïveté nde ya biso baba na papa nde ezozala yango na bat bazolia mbongo na sima na biso. Restons unis. Biso to vanda na papa na biso na mabena malamu et l'ombe ande ko tourner a besi mesa boy makambo esili. Maintenant à Kolipé. Il était trop jeune. Maintenant, il a vu à comme il peut papa. À comme peut qu'on batte là, c'est comme a été. Pour Mounion, ce sont au avait des ali. Donc, à quoi qu'on a Mounion, surtout accumulé en autant d'Olanda, un Landa, deux Landa, trois. Mais pour dire ça, vous dites là, vous dites au moins si comme ça, ça m'a rappelé au salaire. Il faut que vous donc bino na groupe na bino kuna bande ko tonga si la kasala mama lunga te chez biso nyonso tout totongaka. Je n'encourage pas mais mutu oya zozo no ba voice wana bo sololi même yaya na yo botana koko tonga totongaka même moi non kuto boti ko belve qui pape makamwana to mone peut-être jamais ko répondre pour et ça bilo komoko ya buzoba bo finganga. Moi je m'en fous na porte parole ya Belvite Kandi ya sûr nazapé et puis bino bato bo finga na ba commentaire faut bo bima boy ndenga na émission Yves maman naza responsable nazo yeba loko nazo sala ça bazo bate sko bato yo bazo tamba ba homme benga ba homme animal spirituellement azane lokote intellectuellement aza vide en ça bongo. On te paye combien pour au cabo la bateau? Un petit $20. Il y a un moni tozo pour faire pauvre les artistes. Belleville, n'engezala azo bozo tourna foutu nombongo. Bonne année boé, asali mwanini. Oh, mais na famille na pas ko pesa bango. Likambo problème bo sengi, basila wana sali problème a spécifique. Karabino wana bozo loba lobana. Bambongo wana bakokosa ngo pe makamu na bango. Bazo obligé te ko pesa bino. Ce bazo pesa bino c'est par amour. Baza bato balia ka misunité bakubuka utimna mikuwa. Alia boaki quand même. Pour muninga musupazwa alia. C'est ça. Mama If Ipa Love is crazy, love is funny. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. En débisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulala. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibilombo te na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu ils a plus 243 89 72 32. Et aussi à mes confrères et consoeurs, je dis encore un grand merci à Yves Ipan, directeur d'info. Merci à la prise de vie, là je vois Mika Moulouba Solo Kolomandefu. Merci Mingi Naba Oyo, surtout vous avez de partout dans le monde. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Il est au moins 12 heures passées de 35 minutes. Merci à Lelo Bokozali vraiment à là. Pour la toute première fois, Nazo Yambapo Nabino Inat, c'est comédienne Milo. Milo Azali Bon, c'est comédienne Oyo. À Sepisabino, ça fait 20 ans après. 20 ans après, Léonie Azo Yambaye, depuis Tobana Moussalango, il y a chronique théâtrale. Bonjour Milo. Bonjour Mira. Merci beaucoup parce que vous accordé na Luka, mais Lelo vous accordé quand même Ngai pour na Mbayo plateau nanga. O Luka na musika ya pembeni temontela oye pembeni simbi. Voilà. Milo Ozali Bongo a ses comédienne Oyo a évolué qui na pembeni ya président Lomé na groupe Simba, lelo osala groupe nayo. Boni siko groupe nayo et comme na niveau nini parce que groupe auto yoka ngo mais yoka na souffle maté groupe yoka na raponga mo nazali eloko ekufa se mukolo ngo pa kufi mingi pour ba africain ba yebaka ko garder héritage te mo si longtemps il y a mon propriétaire dans Wazali donc ekufa te groupe amigo ezali ezeko exister ezeko diffuser tilelo donc tozaka mouvement tozo répéter chaque mercredi na au bureau bar na lemba super ou avancer net tozo kende Kianza quelque part on a arrêt terrain arrêt GD toza on a au bureau bar place to ça la répétition absolue. OK. Non, ça qui depuis les samedis, non depuis les dimanches, non ça qui est dans Yambayo, non ça qui na YouTube, non ça qui en mais il y a deux personnes au bah ça qui ngai babi non mira qui enveloppe le quoi kukunyungu moi quand elle chante de Kimbanseke et puis maman Viviane Zumba na Luzomba là baloba qui mira tout le monde a raka Milo na YouTube ayo kana rappel surtout ninga renyaki et abete ce parcours naie le kolozo yamba yamba le bosso bete ce parcours na yo vraiment banda théâtre wapi ti okoma le na amigo. Merci na bandeko nyoso balingaki ba parcours na ngai na question bo poser maman Milo a bimite kaka lokola mutu moka uti na mapata koite Milo abotama na Kinshasa atangi na Kinshasa na bandi théâtre na classe na humanité na ITC Kamo wana pinda place na bandaki ko jouer mais avant cela na scout on a pe to bandai pe ko saba théâtre to bando sa pe ba scénette wana pe na bandai pe ko jouer bandai pe ko zonga po na zaki mwa kasa na bandai ko banga te quoi na bandai ko banga miso batute po na ozala artiste surtout comédien. Il faut vraiment sans froid quoi sinon tu es au cocaté la bande na troupe théâtrale Kamo na ekolonga na Kamo na ekokota na tam théâtre o lelo ezali compagnie théâtre na sali audition na ngai na les intrigants na zapi na yeban pe na ba vie na ngai les intrigants ba kenda o baninga bo ebite net si ba président katanga mon pays ngana zai pendia mwana pendia pa na bango. Nous travaillé na présent Elombe na IRED on a groupe na bango na on a présent Elombe na biso na koti na groupe Salongote et ça ba yaya o ba encadrer na kati ya IRED
toyeko sala na bango ligue na kati ya ligue d'improvisation d'Isaïe toyeko sala à ado artiste associé pour les droits de l'homme tozalaki wana mpona kojouer kosensibiliser bato mpona badroit na bango selon déclaration universelle ya droit de l'homme après wana nde naye kokota na groupe Simba air président elombe yo sa groupe Simba kolonga groupe salongo sa groupe Simba na koti groupe Simba na évolué na groupe Simba na ebani na Kinshasa na ebani na Poto na ebani na États-Unis na ebani na Mokimumba grâce à groupe Simba nde après nga pe na kosala groupe na ngai otobengi groupe théâtral Amigo. Voilà, vraiment groupe Amigo lelo yo vous allez moko présente vous avez vraiment la parcours moko kitoko quoi félicitations. Vraiment le parcours nous a vraiment bien et ça le quoi peut-être tout le monde yo abimika ndenge dekete mais on a pendant le parcours mouvement bien soudé. Merci aussi na reconnaissance wana que groupe Simba mtisalio lelo yeba na monde entier muto yo oyo asalio malamu bazon c'est la quand même abeti muto asalio malamu vraiment bazon c'est la quand même abeti mais siko yo pesi be loge makasi hein et pas président Lombe. Oui, c'est. Oui. Je ne disconviens pas. C'est votre papa, c'est ton yaya, comme Oito Lobango. Mais il y a ça là qui est au Longwa, groupe Simba. Au Longwa, groupe Simba, et ça a été aussi Nandaku, aussi papa, na moni na koki na zwambo, na zwa ndaku na ngana comme au footé là. Et là c'était que au Longwe moi na libota wana. Et là c'est que au Koli. Au coupe qu'on voler na ba propre ailes na yo c'est ça donc chez nous papa a kangara biso te que a coincé biso bobi maté bo ça eloroté donc ngai déjà na se sentaki parce que na pesio déjà ba historique na ngai pona kamoto zara na ba bodo to banda théâtre na ba bodo de ba saki ba groupe na bango et puis président Lombe pe to zala ki na epé wana pe na sali groupe Simba te donc ponga pe na sala groupe et bande ko senga te na tia mutu makolo mutu na se makoli kolo non ezaka que na bande ko lukana ye baba ko ma scénario ondeni ba sala mise en scène ondeni e ba la kisinga ngo j'ai compris que je peux aussi former pour na outil na formation des formateurs. Dans une formation, on peut former. C'est pourquoi on a que art nabiso et s'est développé na Kinshasa, parce qu'il y a des formateurs. Oh, va former, sous va formateur, biso peut te former, la biso peut baquer qu'on former. Donc, on a qui formation des formateurs, on a qu'on former, bateau on a formé, peut baquer qu'on former. C'est comme ça dengue et c'est pour pas gérer. On a éléments à la licolo pour akanga arna été à pesa makambo ke ezo pesa pe makambo tisiko. Certainement. Bien que oluko o makia ngoboni lettre ba pesa ka kasi na groupe Simba pona kolongwa na yo fu mobali na yo nde a accordé wana ezalaki na baki wana après film na o vraiment on a cartonné que au film o ezali chef d'œuvre o etikala na ba mémoire ba congolais o mi lo kufa na poto leki ya mwasi na ngai après ba yo sa au président ba boy mobile na boya sala théâtre des présidents a pesa nga lettre zaki lettre ya autorisation maritale mobile na a pesa autorisation mais na kende ko se président nga balité na botinde non na kenda na communauté officiellement non ako pesa nga autorisation te aya ko kutanga na musala nga na ko longwa te po ya lobby il faut musala wana ezala ke ezo détruire foyer là je pouvais quitter mais eze lo mo ezo salate bato ba yaki oloba ezaka ba les on dit dans makambo ya biloba lobe banda lele te banda kala bon nae baba ba yebisaka été mais fait zaka bato groupe mais po mutel banda ke yebsende na epete au départ nous ça pas si je pense tout le quoi déjà que vous se préparer mon akiango bon ça va c'est l'occasion unique pour na kenanga. Non, ce départ on a Esaïki Mabe, on a mon ami la Kebo ya Koti bo ya sale mission bo non. Et ça la PK ke Esaïki pe classe na uta na sisi pe classe. Moi na fanda ki nanga na longo pe musana na TV. Bon na pema ki après na ko travailler na bosanaki
N'a ko travailler na casse aye ko lukanga donc net ka place to vandi ande casse ande ko vanda ko bonde la to travailler na ye la ngalongwe na groupe Simba abanzo lukasa la groupe nde to vanda kaka ande to vandi na yo awa na je donné ya ngumba pi vie na ye pe to vanda na ye to kumuluka kasi to sanga bingana ozala actrice na otena kokate ote mamilo bino bozu formation bani musalo kala yaka o apuyenga o formelinga bana nde yango na yaki to sali les érudits comme moi les érudits mutape sabisongo ezadie donné ya ngumba alobi botia groupe na mino les érudits donc ça bato mayele nde to tiaki les érudits nde na format pe bana na kati les érudits o lelo ba osala fierté so na moni ba on azo sepela na musala bazo sala ba bobo après ba mamisa ba bibiche bongonza ba mimi kabeya ba mimi kabongo ba la duchesse oh oui ezabana on a formé na kati les érudits après on a l'axi ba musala ba prince ba na ba poto ba boss ba Sam Katoko ba Sami oza siko président zo kamba groupe ya fait président Kadiombo ils sont mes fruits ce sont mes enfants on a la bandi ko la samsa nazo swana nazo bunda nazo gange na nazo la pongite po bango ba yeba musala et ça la fierté nanga TVza radio je pense que binomo boyoki ya bato atangi TVza so pour conseiller ba makambu ah ba Miss Lolo wana nyoso tu ba Miss Lolo sont mes enfants bana nanga en tout cas basé belé na poto basé belé ba ETO ese o sa be mission na zamona nanga ese mamu noko c'est ma fille mamu noko oui mamu wana pe ha ba dalita sa ni munoko te ando lobate monsieur da ko munoko ndeli mama na websa tatali kama kambu c'est conseil vraiment moto siko ali mbisa landa esika maezo chola ala ni mama na woti mama na loba mingi yo loba mingi te na loba mingi siko ko tala ke na loba mingi te o tala ke bobo pas formé bana groupe ba ada ba bimi bana ba bimi pour te dire que biso soit qui école ya formation ba formateur nga ba former nga na former bana ba el ko babima na forma bango bana nga bedwin pia na baza ba sali ba groupe na bango ba 600 de Paris ba ça ba succès na bango na ndé na bango ba bonchu donc na former bango pe bazo former ba wana pe bazo former tu vois art moyen kufala mboka pe ezati en tout cas coup du chapeau à blague à part en tout cas ça félicite pour bateau tangi la plupart na bango pe baza pe na combo et puis bango bazo continuer toujours ko former ah là olobi bakoko ya Elombe ah vraiment président Lombe en tout cas sans blague félicitations ba respect belé na musalo do sala muto nyonso aleka maboke Lombe aratarate donc ceux qui mwana nyonso za kata groupe Lombe ça les force ça la combo donc ça les force ça la combo so ça groupe Lombe ça la combo te on va ba lokayo blague à part OK na ban batu nyonso tangi et ça batu musubi pour ozo propulser na niveau ya YouTube na YouTube te biso zalaki na biso na CD to bande na CD internet yeye après leur internet yeye yaki na nana takaza déjà mutu déjà comment déjà ko bouger quoi na ndenge leur nana takaza akati na masolo mutu nyoso azu akoti na internet ko propulser mutu eza moi passe parce que ngala on sa ya groupe na ngala na zapi na internet tenga zaika na TV l'état to fungula ba chaîne ba musu ba ba fungula ki ya bango no ka pe que no aida tanga ba mama internet ko ida ki pe mingi pona bima non nga travailler penza na ida te nga travailler na ida te aida azala ki pa ya Caleb nga vraiment te OK ça va maintenant mbaka un autre comédien parmi batu oyo parmi ba président ou ba présidente oyo ba banda ko senga ba 10% yo posa ina 4 vrai ou faux faux au senga 10% to kenda combien de faux bando senga ba 10% na makambo nyonso tu ya vie na makambo nyonso ya vie ezalaka musu mutameme na likambo na lisolo ata bokaboli so okaba so po okaba to okaba te
mais na misala option de to sala ka o yo moko forcer liboko moko sala boye se bozwi mbongo moko place moko boye o bo satandaki te esenga ka bo sangisa mike po bo cotiser bo sa eloko neti biso banda oleka na RTGA nde na oloba ba chef ya RTG bazali nga za oleka na futaka te présent honorable Pius Mabilo Mutatia sur na RTGA mais il y a eu un moment OK RTGA bana ba comme ko gérer yango ba osenga ba mbongo balingi na bango souci OK groupe ya maison bo futa te fo bozana na sponsor moi je devais payer ce qu'on futa nani ba biso futa to ça $50 na chaîne au futa ondeni là yo zo futa ngoza na bana on peut ba na eloko te po na eloko te mais c'est bozi occasion moko boye ba pie mena ti $500 bo décider bon to zi $500 o eza ya mu foatina quoi pour bo ça eloko te to 550 pour to futa chaîne hein to ban to futa 2 mois to bando leka est-ce que ça 10% non eza po bolingi musana bozalaka na bosali so yo pesi na ote donc lingano musala ngote linga basalela c'est comme ça. OK, c'est bien répondu. Mais parmi bino ces comédiens tout le monde musana bino des okende en tout cas ndenge to bandaka na lelo moi différence makasi ezali tozo mona boza ko kufa ba pauvre mingi bolo sala musala makasi bo sepisa batu na mboka partout dans le monde théâtre kota na ndako nyonso za chrétien musulman bouddhiste to croyant nyonso ndako ne kotaka théâtre mais musala bosalaka est-ce que osali d'abord affilié na Sokoda? C'est ça aussi souci na makasi mikolo yango wana président Masumu na réunion motozaki na ya NTPC a supplié ki biso penza to s'affilier na Sokoda biso moka yobeka ba artiste to zara mo batembe mais nga penda mikolo souci na ngaso na zimbo fona ke Sokoda na s'affilier donc eza bongo mais koloba ke ba pauvre to ku ba pauvre et ya biso quartier na début ba papa biso basalaki musala oyo ba ibete ke musala ifale bazela ngombongo poto kotala ba papa na mse bale mondial ba kufa signe ate nanga la so ke ndako e bale mondial immeuble e bale mondial mutatika ngo ezate ba mama mo pepe ba mama mo pepe ba tike lokote donc pour te dire mama belé le loza na poto nanga la so ke oh immeuble wa mama belé ezate tamsu ba koko nu beba na nem ba mema na poto ezate théâtre te ezate ke biso ba tuto kufa ba pauvre ba papa mutu ba meka ki ba lia mbongo na bango ba yeba te mais siko au moins éveillé siko na ba jeune ba siko éveil siko ye yango nde to comme ko déclarer nyozo mona ba dozo déclarer ba tona ba ba Sokoda mute comme film maintenant avant ça là il faut opesa mbongo et tout comme ça yango no moni pe tam suto pe tournage boye o ya ki na moi ketchine o aye na moi pantoufle na e o aye na moi sapatu na e o aye na nani et celle que tournage si pe bato na ma kotanga likolo na kota na ketchine koti na ketchete donc tu vois que moi et comme qu'on s'est matérialisé un peu et comme qu'on s'est matérialisé comme peu musicien vendi artiste et comédien pas vendi au monde appelle moi hein et comme na moi ramo robot et comme artiste comédien musicien scientifiquement que non oui, parce que le papa Kouedia Koufaki a joué ordre national du léopard. Mais papa Nani, papa Luambo Bakoufa, vous avez un ordre national du léopard. Mais t'as la batika bandaku. Au bana, bazo don dans le papa Kouedia, c'est un ordre national du léopard. Nazo na ngoni. Et le côté. Papa Kouedia a Koufi piéton, passé la malongue zate. Et puis, tout sur la tofandan awa. Il faut qu'il problème oyo. Poto moso bozo sala nini pona bino ba être comédien ah bon te bozo na ministère na bino ya culture et art bozo nango est-ce que et si déjà bozo la ke boluka tous les moyens que à la quoi batse nyonso ba bongsela na bino pona musala na yokaki ministre ya informé média parti muyaya alobela ki kamna bino na locution na ye papa ba pour parler zali to kutana mikolonyo so babengi sarabiso na musala oto za nango batamaele pe bazali bato basala droit pe basali basala économie basala science politique en msasi bazali ba basala comptabilité bazali oto sala ka art ngozo mona ba basala art dramatique bazali et tout ba pour parler zo zala mikolonyo soto
biso kutokenda tokenda kosolola na conseiller à ministre, conseiller principal en matière à culture ya premier ministre tokenda tikuna na primature to solola kaka makambo donc tozo solola yango. Au fur et à mesure tozo évoluer batu maye les peso fungoma changement ko sala mais ça kana ti pe mboka na biso ndezala kiti batu bazolela enseignant boye classe boye lelo to comme na gratuité. Tu vois, tu comme na gratuité. Les locaux, tu bazo senga, mamati moi salaire, au commun malembe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour na makamokolo ba ke papa ko edia kufi boye, ngai na oyo kango penza pas cité. Na bi ke papa ko edi matériellement soka kufi anangote mais a sali musala o ifala sala. Ko kene na famille ko tala ba ninyo so batangi ba classe. Mutute aza o azo telingana te. Donc c'est-à-dire a sali musala en tant que parent. Étant artiste, à ça qui est fort, il y a quoi éduquer banana très bien. Il y a quoi zana ban wana ezali richesse ya munene oyo atiki. Ya ngoto là biso to luka matériel mais oyo atiki pe eza motuya yango ba o batikali bo luka pe bo sunga bango na msaba zo sala ba monana. So mituka ezali bo pesa bango mituka bo pesa bango bandaku. C'est comme ça que ça se passe. N'est-ce pas papa un biso ko kai ko zalate ki otambo na makolo non. Et puis ezaka gouvernement te bo ba mécène na biso bato papa ko dia sepelisa. Oya bongisa ba makambu na bango asa makambu ba mécène ba pesa pe ba cadeau. Bino ba cadeau bo pesa na banane. Ozomona toyo kaka yo mona na émission mona tala ki lobby avie masumu papa masu président lobby toyo kaka teli tenda ya sala be teli tenda ya saki bo o docteur nani o amona la raté docteur azana o baba azana matadi o babwa kaka ba yembele banzembo boye docteur Jeff Nzadi leteta. Ozo comprendre mais papa bazali yo sa docteur Nzadi leteta là tu peux faire un cadeau. Il y a artiste moko ba papa na besoin de ba yebana nde ba saki misala non bino ba mécène na besoin bo sala le côté bozo sunga ba artiste été parce que na ba mboka ce sont des privés aussi ba saka makambo privé pas koko sala usine na ye ya cinématographie ndenge ba nana takasa bazana ba idée ya ko sala yango après akwa ko so appui ya gouvernement bozo mono mais na biso investigateur na so bazawa investisseur na biso pardon investisseur baza bozo s'investir na nini biso tozana bo investir na biso bo Nigeria eza ba privé eza l'état aye ko subvenir après ezaki no ba privé donc ba privé bozana ba mbongo na bino bozo zangelo ko sala bo tonga ba sala spectacle bo tonga ba nini ba usine ya ba duplication banane ndesiko comme la YouTube ba flash disque eza partout na ba voiture comme la télévision ba télévision na sabanda ko comme na nini ba flash boko sala pe ba film bo chango na ba clé USB mutu nyoso place azali a clé na USB atali filmer bo sala ba sala minene pour une première bo projeter ba to ba coach ba footimbon l'été ko zo taxe na ngo yo poko zoni donc c'est ça notre zela kate kaka l'état kaka ya ba privé bozo zo mbongo l'état zo tikela bino bozo zo mbongo pour ça na on misala donc c'est ça. Et là, quand vous luka vraiment na sala un peu ba recherche ce qui gouvernement a pesi mutu a lobby que non mutu oyo a commis chancelier à ordre à Léopard et après ça la canine avantage nango za nini est-ce que abandozo mongo moko bo chaque fin du mois ou comment to luka puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokolo ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulava. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu.
na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu ils a plus 243 89 72 32. Ça peut la recherche nango pour tout le gâteau yeba. Papa quoi dit tant mazaki na bon moyi tout monde qui ba honneur à minene wa pesier. Et puis kota la obsèque na ye coup nango ils ont dans des 100 000 et quelques matins. Kota la yango ka. Ezaka lokwa reine nga kufuba kwa papa. Ezo naje kane. Oui. Ya kane na wa reine Elisabeth ka. Après on lui ça dit tout seka, ça fait trop mal par rapport à ça. Yo karaneti bato bazana ordre national du léopard ba léopard joueur. Banda au foot bango il paraît ba joueur na biso mbongo na bango bande ko bima mais c'est comme si quelque part bande ko liango donc c'est comme si bato bazaka na ba ordre wana bon faut qu'on vérifie en tout cas vraiment na ko sala effort la démarche wana kene na chancellerie na kena me pe ko tuna ezala ndenge nini basala ka ndenge nini avantage nango za ndenge nini po to luka to yeba po baza ebelo pe bazwa yango ba se comédien musu bazali donc to luka to sa ba apa masum paswa tout ça, la recherche to yeba. Na obanda présent masum pe na okende kuna na neva chancellerie pour na yeba avantage zali nini. Vraiment. Oh bango ba pesa ka bango ngo na groupe salongo musée muta pesa bango. Imagine toi même musée a considéré bango. Président Raïs a considéré bango yamba bango. Président Félix Antoine Tshisekedi a considéré bango, mais a considéré biso siko biso nyos. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et le koni nezo zanga pour na lettre aux vivants ba aider biso. Bâtir la biso ba moyen o yesa la que artiste allié na ba œuvre naïe. C'est ça les problèmes. Donc on a mis le boé au sala ba film bien, au continent au sala ba film bien. Et après nango likolo nango. Oh là là. Likolo nango lukama tembela bana. Ah Jésus. Vraiment Adamaramoya Jésus azali mais mo cannabis ba luka tous les moyens basa non. Bima transport passe au mati 207 au vandi na libaya sikoka. O miloti. Amatani ka babiso. Yo boka expliquer cash neti na. Aïe 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 aïe. On va foutre un bon regard. Mamie on a foutu lui. Ah Olélia. Milo plaira. Milo plaira. Aïe 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 aïe. Yango ba messe Milo matane ni matade ça Milo yaka. On se clé au PC. Ton abiso na ba neti ba excellence honorable sénateur excellence hein Guy Lwandomboyo. Atala abiso alinga abiso na madame ni mama Deborah. Ah Maman Milo, ayako, autembo asuma kolo. Tu vas me bango wana. Pour ça on peut pas battre. À quoi pour ça on peut pas nanga. On se comprend. Donc bateau bazaba koko et debiso.
ba merci nous bazanga ba mbongo na bango ou peut ba ba folie a kepe na boîte a sombi 40 champagne otali champagne moko za so na $200 so mi on 40 multiplié bat ba melika ba keka na toilette ba subi ba bimika do évidé non mais soki ozongo pesi mutu moko bo pona musala zo sala non même nzambe o atia biso ba demi dieu a bénir yo Luizombala depuis qu'on est Espagne bozoyo kanenge notre comédienne Azolela et maman Viviane Nzumba maman Nzumba et Sikozali maman Boboto maman Motea Monene moi c'est États-Unis Sylvie Biadia azamuninga na oti je pense que Zokolanda nazo bandela lisusu pende pas honorable sénateur obiso bande ko benge puis excellence ministre d'État Guy Luando Mboyo motema malam papa moko bien azo sunga ce qui peut pas nani excellence Guy Luando Mboyo ministre d'État lobi maman Milo au sein musalo plus de 30 ans ma tambola na ko tambola sino makolote ça mabe excellence je pense que ko senga nyonso yangoyo ko senga pena nyonso yangoyo ko senga nyonso penda ngoyo mami la sengi pe mira kiambo sengi ba mo pe mira kiambo et ça la bien mutumoko aza ko aider na il a un cœur ya ko compatir na bateau peut-être bazo lela en tout cas ba excellence a bosso bazata 5 na tamboka mboke bongi Kui pongo esiko zali ba mbote belé et kui pongo pe ko lobela pe bisoti lobela pe biso kui pongo vraiment en tout cas to changer ma page parce que to fandi wana Milo to betri solo wa bino ba comédienne ya mboka na biso vous avez un problème surtout ya bandaku tamusu azo futela bambule bela futela lo pangute mais j'ai entendu quelque chose oyo il y a Nana Takaza, il y a SCP Lissa, il y a innovation moko, à sali quartier moko, cité moko, il y a des comédiens. Et ça, ni tout bête dans les solons, bête tout solons à long et à l'âge. Non, merci. On a bien la patronne Nana Takaza, moi c'est mon thème en or. Hein? Nana Takaza, moi c'est mon bien. Nzamba tie motema mo na ebité. Ya mwana mwasi wana tozalaki na ye na esepelisa na YouTube. Ye mutabande biso mama kambo YouTube et puis bato nyoso ba travailler na YouTube ba ebiki bande ko futa malamu. Donc a futi yo au sali film mais après film ndé comme ko leka chaque fin du mois ndenge kaka neka courbe na o ezo mata ndenge po zo mbongo na yo. Donc azo futa yo par rapport à nombre de vues na yo. Musala wana akataki ya bandaki atiki pe bande ko mususu pe ba travailler o ndenge tozo travailler ba chaîne pe combien minene misala pe salama mais à Monica qui a l'habité congolais artiste congolais azo kufara pauvre surtout batunya théâtre linga mingi nde azo ki ba mabele na ye o asomba Bektar na ye o asomba o ande ko lona po ya te kaka fufu asala ka basale la ke makala asaka makamunyo so ye mo ka te kaka azaka lokola ndenge excuse mama ni mama pa sala ka mama livre menenge baba fufu baba betendi na ye wana azui 10 hectares alobi na ba comédien bo somba 20 sur 20 na $150 20 sur 20 na $150 to sala cité des artistes donc première pas après sinon ma belle na moins cher na $150 après koyeb sabiso boy abi bande ko na ba artiste ngai naza na fondation naza penza na moyen mingité moyen naza na ngona kokipe ko tongela bino me mbongo wana soki na tongela bandaku ya nyongo bokozong selanga ndenge nini po bosaka na société na ngate et puis place votre travail vous éparpillé ba misala ngo pe ka ndenge ezali. Est-ce qu'il n'y a pas moyen là boko sangana bozana mabele na bino ba artiste bosenga subvention à l'État. OK. L'État a tongela bino. Asa la cité wana ko e comme site moko touristique. Voilà. Batu bazoya ba ko visiter ba artiste ya Congo place bazalaka. Totie ba salle spectacle kuna. Totie ba nini ya cinéma kuna parce que na ma poto cinéma za suna balabala te. Eza na ba salle ba otiaka ba décoration ba nini na ciment ba incrustation to évoluer pe.
Vous comprenez? Tu évolues mbongo kokota wapi na kesi ya nini? Ya l'état. Est-ce que vous comprenez? Abi lelo yo papa kufaki, papa ko edito okende kan exemple à papa. Papa kufika ka boye. Malgré to kokoloba ke maman na biso, maman Denise Nyakero, apesa biso moi te. Apesa pe ba acteur moi lisungi asunga biso na kozwa traitement na hôpital. Mais ndako akolala, biloko akolia, eza maman mutara opesa biso te. Yango nana lobi boy. Ole to sengaka. Soki na kati ya cité na biso wana ya 10 hectares o nana takaza pesi ba artiste ba tongi penda banda ku bien ba artiste. Olingo mona Yandi Mos aza na 3B ke na 3B omoni. Omona elombe suka. Naza na posa na sala film moko boy film o eza na bani faut ba chambre faut ba nini bon lelo koto banda ko nyonso tu bino bo bimana mpoto utiliser yango. Batu ba bimi ba utiliser yango film salami. OK. Mindele baye. Où allons-nous trouver les artistes congolais? Oh ya biso benda ya art ya libanda ya balabala. Biso yo. Ayo bayo tala biso kunati. Toza ba président sobe beaucoup ta bango kuna. OK kuta ba mobiki so ngomo na mobiki si. Ngomo na président lombe ngomo na mama Milo ngomo na fille de ouf. Ngomo Marie-Jeanne Bololé. Ngomo na biso. Ngomo na bijou la reine na sala kuna. Voilà. O takala azali. Azali. O alema bana. Asakana suki apembo komone kuna. Donc c'est ça. Apesi biso temps. Baba benga apesi temps. Maintenant bosani ni to continuer. On la reste artiste ni on surtout o bande ko na to sa msala moko. Ya to sangala together. To zwa affaire à la légèreté. To zo mabeli na biso to somba rande to somba bonde kaye na ngetondi boye. Nde kaye na ngetondi na bakombo na bino nde boso. Donc na mimi to za boye. L'accent dans le tout ça boye ba comédie mandi ko somba ebele ba somba déjà kaye na yango tondi yango ba somba ba bomba kombo na bomba kombo ba contrat pe ba zo ba photocopie o eza ba photocopie ya ba contrat na bango déjà ba sombi mais ko bi misa to tato mona eza ba contrat na bango acte de vente acte de vente contrat d'acquisition à parcelle yango. Je souviens madame Nana Takaza, propriétaire de la concession Nana Takaza, SPSA, dans la ville province de Kinshasa, commune de Maluku, Menkao, Inkene, d'avoir cédé l'espace de terre pour l'exploitation agricole de auprès de messieurs, madame, pour ça bien tes résidents au numéro 16 bis. On a 16 bis, on a bombi combo. L'avenue Kalengo et avenue Kalengo commune de na bombi sikoyo na bombi pour c'était votre David Prince de Kinshasa. Point 1. Décider à céder les terrains pour usage agricole, entre parenthèses, une superficie de 20 sur 20. Donc, terre en gros, il y a $150, on donne 20 sur 20. Oh là là, oh, côté tout le monde a 20 sur 20, 100 000 $. Aïe, 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 aïe. Point 2. Confirme que les originaires ont reçu les cadeaux habituels, leur destinée selon les formalités d'usage et les communes. Point 3. Aide de coutume, s'il vous plaît, je m'excuse. Point 3. La durée d'exploitation est indéterminée. Oh là là, vraiment. Point 3. Point 3. La durée d'exploitation est indéterminée. Voilà. Enfant de quoi le présent lui est délivré pour faire valoir de ce qui est droit. Merci. Les autorités, les autorités, ouais. Les autorités tant civiles, militaires que celles de la police nationale congolaise sont priées d'apporter du présent en cas de nécessité. Voilà. Mais maintenant, Takaza SPSA na mabele bele ope mutu musupa linga kosomba a contacter kaka
esepelisa na takaza ko benga penga na numéro 081 954 08 dans la bande 081 954 08 pour na ba explication mususu pour na ba terrain mususu mais pour na ba artiste quand na numéro ano bengi aux artistes aux jouaka aux présidenté aux artistes simples na groupe yaka kosoma mabele no eza pona ba artiste eza ka pona ba présidenté eza ka pona ba chef eza pona artiste nyonso tout ya ko présidente Milo yo so Milo pa ba yo numéro 1 artiste na pe numéro 2 numéro 3 numéro 4 parce que les autres président lobby pe artiste on a pas comme président. Est-ce que tu comprends pour te dire que n'avait là qui formation des formateurs yo former va former là vous mettez au bien au président après former va comme au bien président après on avait au bien président donc ils ont équipé venez avec vos $50 parce que na comme il plaider pour na binoti quelques jours à ils ont matin parce que ma belle est compliqué donc venez acheter na monter ma malambe ya moi si oh maman nana takaza boya ko accueillir ma portion de terre na bino 20 sur 20 na $150. C'est question monsieur na tout par rapport ya répartition ya mabelango. Ce qui montou alingi ko ya opesa il faut ka na totalité 150 toi ko putandam ndam. Bon, ça dépend de so moni que za 50 ans pour ça mabele ba msu bazation na la so kaya ya qui appelle 50 na noté aya baxi 50 na noté ti ayo comme na 150. Ouais, parce que biso on a salaire toza caché te mo place moto kenda tozu caché to ena ngeza il faut OK moi cop mo bozu moi caché na auto donc c'est ça ba pekisi mutu te mutu azana mbongo ndambo ko ya azotika ngo malembe pour neti ba msusu lelo ba yakipe ko futa ndambo batikala na ngona moni $20 mo nazana ngwa ba yiki ko empirer dette na bango donc c'est ça na mona ki au public qui vidéo moko yo na maison communale ya Maluku c'était quoi non ça ça mikanda na déjà na commune na zu fiche parcellaire na ngai na zu procès verbal na ngai ya constat de lieu na zu sous attestation mo parcellaire ka wana na zu déjà bana na ba yebi ke toza mabele na biso wana après morcellement ndenge makamongo esala ma semaine aussi là ozinda kuna qu'est-ce qu'on a cadastre so lingo tonga siko pondenge ezana mutu subane na mbongo te aolona na enano Olo non ndenge neti nana takaza na fondation SCP sabaza be écologiste balinga nature mingi donc chaque lopang balinga ezana mwa nzete donc l'air muto zwinda kuna otie mwa nzete na manga otie mwa nzete na paipai 2 ans 3 ans okoma peka kolia ba fouille à part kolo na pondu nini l'air okomona ke il faut ce qu'on a tonga autorisation ya kotonga e utanga wapi na cadastre wana ndoke na cadastre ozimi kana nyoso bandi ko tonga ndako na non c'est ça siko problème moso ezali boy to moni biso ba journaliste tozaka na bino ensemble surtout ba journaliste nyonso même ya musique ya koni théâtral tozalaka nyonso journaliste tozaka na bino quand même est-ce que bosali pona biso ba journaliste c'était on a ba journaliste maman nana lobaki que ba journaliste ba accompagner biso na makambo nyonso tozalaka na ba journaliste ndesiko nana atie pe ba journaliste wana eza tozala qui joue na réunion na nati le collège je crois donc ba journaliste c'est comme s'il faut qu'il n'est pas nati le collège pour s'enregistrer na peut bino peso ka boza na 150 ezaka akune pa na bino ouais azu pe na bino OK sikoyo tonto sala boy c'est comme si message oyo bozwa kiango bokanga kiango pourquoi pas le quoi tu to bandi makama média boy faut multiplier quand même les sensibilisation et puis encore et si beaucoup de gens qui n'a présent masumu bon le la réunion moko afin que bozwa yango boko boza fusion na NTPC ils a malam ouais ils a déjà ndengwana ils a projeté mes abongo c'est pour bientôt les bosses qui n'ont biso moto kotaki après comme yemo nana takaza baki na libo zala éparpillé te maman milo na lingi pende bozana kati ya structure parce que makambo belé na vie so bosa on na kati ya structure et kendara bien ba fond mingi ya na structure fond ya na mutu yemo te au mona aide moko ye bani ba pesa so za yo mo ba piote ba pesa mingi na structure yango wana ndenge ya landela makambo pona biso ba comédien ya Kisha Congo Kinshasa
alingi mingi toza na structure alingaka te tokabwana yango na comme structure eza ya monene eske eza antpc toza na antpc bastructure mosusu mpe ezali soki bandi baya kosejoindre na nous baya mpo baza mpe ka baartiste oyo makambo eza makambo towelela eloko te tokabola eloko moko te mais eza makambo mutu na mutu azwa nini lopangu na ye oyo aza artiste congolais donc toya c'est pour bientôt mama Nana Takaza kobima mpe na baécran mpo alingaki na ye mpenza kolobaloba te parce que moni la main qui donne elingaka nango te ke opesi boye mutu nyonso ayeba alingaki asala yango mais bino bato bozozwa bino nde fali totya nde makelele biso baartiste oyo mutu asali biso bolamu biso nde foto loba eza ye te susu apie bino bandiko batala na pesi bango eza neza komi komikumisa tu vois biso nde foto kumisa ye biso nde foto loba likambo kitoko oyo basaleli biso RGC bandeki kobikisa bato moto akufa misu lera amonaki est ce que Jésus bandaki sabato moni na uti kobikisa te moto wana alobi moto wana azwi kaka poto botatianga na miso asali nini na moni l'homme de Nazareth de Galilée abikisinga bato bakomi koluka bayeba homme de Galilée yango ezali nani biso beto mais c'est clair c'est Nana Takaza. Aïe 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 aïe. Nana Takaza, en tout cas félicitations, coup de chapeau. C'est quoi photo ça makelele to parce eza na mutu moko asa biso bolamo apesi to mabele to ko mama lopango eza nani Nana Takaza biso nde to loba kombo na ye ya koko ya tami beta tolo te abeta rapé tolo te. Donc c'est ça on a joué sur l'artiste seigneur place seigneur bozo leka place na ba chaîne na bino na ba émission na bino en tout cas to bo santé ko féliciter maman oyo Nana Takaza to loba et puis to bo santé ko yesa na ba kondi biso déjà tozui mabele na biso boya botongela biso cité na biso ya ba artiste cité na biso oyo et ko sala biso ba artiste to kotisa mbongo na kati ya mboka oyo ya Congo. Vraiment coup de chapeau à Nana Takaza, à Mbote Belé, puis félicitations na Moussala Oyo pe na eloko sali pour na ba comédien na biso ya Congo. En tout cas chapeau bas et sikozali gouvernement na biso tala eloko mamuntu oya azo sala makamala moboy. En tout cas ba portion sa ko beta bo fungola et surtout ceux qui vont to sali yango to na Nigeria hein Nollywood des ali hein pourquoi biso pe to ko sala a biso petit ba comédien il est temps Yakozwa Yakosa les konzo plus tard ba quartier otomona on a mona mboka na tuba mbudi ba quartier mbudi to mona ba quartier lo koniti ba cité belé to négligea kango mais leloyo que tala que tout n'a pris tozo senga ba faciliter mikanda eza na ministère ya environnement ya habitat hein ba ministère nyonso o nana kozana ngo posa zwa mikanda bo pesa e mikanda pona biso au cadastre bo faciliter ye et biso toza derrière na parce que ceux qui a na cadastre bo pesa te biso to ye ceux qui a bo pesa te biso to ye. Donc, nous avons accompagner maman mikanda la biso. Il faut que y ait un ministère nini urbanisme et pas excellence et plus mobilu. Toké to landio na sima biso yeyo. Et surtout plus mobilu un homme intègre. Oui. Parmi na kata gouvernement la biso un homme intègre. Mécène sous. Ouais, baza bangwana bagilwa nomboyo ba mécène balinga biso. Donc, c'est to un ministère na bino so maman Takaza yeka na ministère no kangi makambo biso bonyo na sima no to sanini toye po toza mikanda na biso makambo na ndako esila tokoma kimia c'est ça. OK, merci tokoma kimia et puis que lokoyo ini salinga ba chair de poule. L'idée géniale. Mais Bino je m'excuse. Bino ba c'est comédien entre vous aussi. J'ai entendu quand tu es comédien moko et lokongo kutuma mapango tout le monde a fait bambongo et qui est libella. Est-ce que on peut constater peut-être un bon boyeke na ngote? En tout cas, hier ça va na ba porte le na ose kwa na roya. Me bandima raté. Basi ba kende na tombe ba ke ba lobi to kuti ba lobi mutu mo azawa na yesi soni ni asekwi. Bon ba bibi se photo mona na misu. Hier ça bimena ba ngala kisi ba misapinae place ba bete ba sete. O ba benga ba Saint Thomas. Na partout bas Saint Thomas bazala. Ngai na condamna raté. Mais la chose est vraie. La chose est vraie Saint Thomas ngara mona venez ba oh pe ba ngomoni to kendaki na Gabriel.
hein tumba baki nga na moni nga fona koma amonaki akei asoli na ba fumu asoli na ba voisin tialo bingai moko tumba na ye nga linga te na yoka na matoyo mutu mo azolo babote loko ezaki nga pe fona koma na terrain pour na osoma mabele nanga akomi amoni aso mabele na na okike chaque samedi bato ba kene visite kuna oui chaque samedi visite ezali mais visite wana il faut confirmer visite na yo parce que ça na guide azokende na guide wana soko bengi to koyebisa yo guide il faut que tambisa bino so bengi guide $10 guide $10 na transport na yo faut fouta déjà $10 na yo pour ba louer mutuka et puis ezateka boza 2 to bakela samnoté il faut au moins bokoki ata 10 ata 20 bo pesi bambongo bo koti na bo louer mutuka na bino abiata esprit de vie et memi bino ti kuna bo tamboli po kuna eza nango praticable bo kota penza mutuka koti eleki na bino botali bo bimi bozongi Kishasa po kuna maluku abenga biso batu ya Kishasa mais bango pe baka na Kishasa donc c'est ça o alinga tala visite za samedi mais jeudi déjà au confirmer visite na yo otindi mbongo na yo ba confirmer yo après les samedis aucun baninga nzela moko c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Un message de l'équipe par rapport à des Mapango, en tout cas, ces comédiens, c'est le moment. Hâtez-vous. Vraiment, pour Nakuluka, Mapango, Koluka, Ndengani, Milo, Koloba, Lobike, très bientôt là, on m'a appris. Donc, c'est le moment où un peu qu'on fait ça, même avance, malé, métier comme ça, $150. Non, qui va plus monsieur d'appeler à $300, hein? Il y a $300 pesali. Kawana mais ça na ba koto mo atala ba teka mapango ezara e bandele za prix katikati ka e bandela tsaki $300 na simanyo c'est ça 150 et puis na fti bino kiaza na ba terrain ebele au polingo zwa ezana ba prix nango oza l'artiste oza la mutu normal hein olingo somba contacter kanga na numéro na pesi ba ro expliquer OK mabele zali so lingi ba place ata à part biso na ikenede wana so polingo oza la côté ya Daipen Somba ba place eza ebele o ya ba mabela na natakaza azoteka donc benga biso pona ba explication mususu au lieu que peut-être très beau na osonaka entre vous les artistes comédiens il faut quoi pour ya ba idée à boyer au lieu entre vous na osonaka tout comme on a dernièrement wa bino entre vous les comédiens na monaki mama Kalunga na epela contre Ansiluzolo na la duchesse et yindaki awa ko soit na otolinga ngol souté pe to itu comme entre vous aussi bana par exemple ce Lombe papa na biso aza présent papa moko honneur apesa ka batu honneur mais to itu comme on a DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? Comment nous na Sainte-Thérèse, ma personne adresse, il y a agence, il y a fait, oui, allez la vue, oui, combien de besoin, oui, ah, c'est gars, suppose à la Sainte-Thérèse, il est seul, elle lui dit comme ça, oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commissaire Sainte-Thérèse. La mission. Si maniango. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis kokilité mbala moko ba beningai. Aza mundeli? Non. Yes, je vais service. Pour ce monde. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, na JB service. Et puis José Baye
Baila. Ya José Baila. Ah, moto moïno no maïle mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Moto bolongwate. O so tongana mo bigba. Yango jibe service. Et ça kaka on a qui ça. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abino. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au comment la contenir ça dit 6 mois. Papa Sile. Yebisa na voisin. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pas ya José Baila. Cyber service. Et ça kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Fondation Tabita Dorcas, Maman Mireille Maïngi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele, bazana batu ebele. Rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à kebaka, nde azo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga baza na bonne santé, bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa eleke senga kozwa. Tango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Maman présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele atiaka nzambe musapi na lisu. Entre karabino bana na ye. Entre Sila et Belleville, même yo ça qui présente nani na day ya obsèque surtout mon collège V mortuaire tout le monde qui faire mo ça makiwana entre Belleville na Sila ba pesa ni mbote te yo ça la kiwana ba image ça na éviter ngape na yakiwana. Mais on n'est pas obligé OK na bambote ko pesa batu nyonso tout soko yeza ko pesi bato okuti pembe no pesi bonjour fandi yo c'est yo faut que de partout place bato bavando pesa bambote ça les a faux débat. Deuxièmement que bana papé lombe na problème te batunde faut ba sala mbongo na YouTube on est faux na matière de mon basenga matière bazo créer ba matière na sima ya bana papé lombe. Ce qu'on a senga de naïveté ezalate naïveté de ya biso baba na papa nde ezozala yango na bato bazolia mbongo na sima na biso. Restons unis biso to vanda na papa na biso na mabena malamu elombe ande ko tourner abeti mesa boye makambo esili. Maintenant à Kolipe il était trop jeune. Maintenant il a vu à comme papa a comme pe ko batela c'est comme a été pour munyo so so koliba ave de ezali. Donc à koko zoma kamunyo surtout accumulant ota bandolanda 1 landa 2 landa 3 parce que na famille biologique na epe banane o bazaki miki ba koli ba komi ko bala ba komi ko bota. Félicitations à ya Bob moi si na bota moi na poser lomba liboso Bob Soukari. Donc pour vous dire que a koli déjà ba makamso miki miki zo concerné souiller vraiment té pour bino mo comme déjà ba responsable. Nga conseil na yo kaka mana lobake tozo profiter na ba médisance ya batu na bazotia ba mbilinga po bino bokota na conflit bango ba sala mbongo bon on les appelle comme un conflit. Oui
yo lobby voice etamboli à d'autres voice ya Jérémy quand mon elombe na plus sous na azo va pour la belle vie muto a capturer voice wana o enregistrer voice wana souci nezaki ni souci nezali azwa matière azwa mbongo to solo laka même moi si na ndako ko tonga pe mobali ne na leki ya mobali na ye que moni yana bino pa mikolo bambongo ne ka masanga nga kuna omona ngo atongi mobali ne moko oyo bavanda ne ndako mo papa bana na ye bebi ke salama sko yo leki yo kozwa message no ko batala mwasi no kutazolo babo yango nde koma problème na ba vigno soto vanda place soto vanda ka il y a des fois to solo la ka mais bata papa monsieur lombe il y a des fois to vanda pe par exemple ndeli ko asalaki bo tongi payer asa papa asa mutu mon côté asa oh babi mutu oyo asala masumu te ezaka yesu ye moko biso nyonso za ba péché biso nyonso tout totongaka je n'encourage pas mais mutu oyo azozwa no ba voice wana bo sololi moi je te dirais meraki amfuna bando so na mutu na soli na ye na sina kati kama mapango oyo na kati ngaza na tournage nga kansi na kati na o continuer na makambo na zo solo na no sama kam na sister otabe plus de 40 minutes il est là en train de m'écouter. Oh là là, je vous jure. Oh là là, si koso moni muninga bobanda solo na ye aosane makambo susu basaka nini mais ce que yo sozo kata intention ezali nini toza bato baza mal intentionné. Tous un bateau baza mal intentionné. Azo solano kapo alingi acho na confia kabola ona ndeko na. Même yaya na yo botana koko tonga to tonga ka. Même moi no kuto boti, moi no kabaka te. Mbongo ne kabo ita sombi kabelo. Ngamo mama ne na ata na liputa te. Ezalaka te. Siko yo go mema mama na bino kutolo. Non 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 non. Moi je trouve ça c'est de la bassesse. Babilo kabon ku so bazo kipa moi je trouve ça donc yango na tam soupe ataye mo belle va kipa pe makamwa to mo ne peut-être jamais ko répondre pour et ça bilo komoko ya buzo ba comment bozo so na mutu yo teka enregistrer ba ko taper na ba chambre ba tout place ba la na mbenda ba teka pe ba enregistrer ba zo ba nini ba voice na ba kenda ko pesta et ba jito bozo solo na groupe bozo zo ba makamwa na groupe ke po bon ça tam so eloko bolobi likamuta mutu azui ba voice bolobi na groupe akeko teka ngo pe lika na internet. Yango wana kotanga na kokoma c'est très important et l'aksaka batu ba limite na bango vie koye ba pe nzambe c'est très important koye eko tia na ba place moko ebike eloko no sala ngote so na sala ngo batu bakokufa so na sala ngo na otumba zamba no sala ngote siko bato yo bazotamba ba o mabenga ba homme animal spirituellement azan eloko te. Intellectuellement, à vide, oh ça bon. On te paye combien pour au cabo là-bas? Un petit $20. Après, il y a un moniteur qui fait pauvre les artistes. Mouto tam so na volonté nga sabino bolam. Bino na bandi ko finga e banda lelo banda tango tipo quoi. Et ça va sacrifice moi je dirais à Belleville ninga zala azo bozo tourna futi no mbongo. Bonne année boé asali moi nini oh maza na famille na yepa ko pesa bango likambo problème bosengi basila wana osali problème spécifique kaka bino wana bozo loba lobana bambongo wana bakokosa ngo pe makamu na bango bazo obligé te ko pesa bino ce bazo pesa bino c'est par amour et bonika enga na olia bango pe balia baza bato balia ka misunité bakubuka timna mikuwa alia boaki quand même pour nous pas alia c'est ça yo mutote ka ba voice moi je ne condamne ni Jérémy je ne condamne ni la patronne à Belleville nazo condamner muto azozora ba voice on a tué qui tu es rien tu es un mauvais tu es Satan le diable accusateur parce que c'est le diable qui est l'accusateur il y a kako funda donc c'est ça bazo kabola biso ya on a lobby tous à la sage. Les acteurs tous à la sage. Tous à la demi-dieu. Nous avons pas ce pouvoir, il y a qu'à créer. Nous appelons l'inexistence et exister.
à l'existence. Parce que auto sala kaneti ngana jour au maman ni a joué qui présidente de la République démocratique du Congo bakangi photo na sekinga vital artiste. Tu vois, na joie docteur, na joie soda, na joie mutalibo, na joie non. Makamo il fallait pas na ça na vu na sala, tout ça ba demi-dieu, tout se considérer. Tout ti kabilo kona mikie, o ils aussi sa valeur na biso. Ils ont longo la biso na kitia bokondi, ils ont chabiso na putulu. Toza battu photo mata sola masolo. Maintenant il faut tout ça mémo to comme pas président de la République to que l'accès mémo. To que côté les mémo oh nous voulons ceci. Nous voulons une construction et à cité babartiste. Tout ça la mémo to que nango kuna projet na biso zandenge ni président lombe comment on fait les projets. Batu baye ba komi batamaye ba komi to ko benga espère nanya ibo espère ya sali bartiste ba kende ba ke côté mémo ba défendre ngo. C'est ça to que na ministère na biso to culture to bengié. Tobi bon fond de promotion culturelle mbongo na biso tolingi tongela biso après mbatu bando sala na bando kota na fond de promotion culturelle mbongo ezonga na leta c'est ça ba projet na biso yango wana ba projet na biso ezaka ka temilo alobaki nanya alobaki c'est de l'enfantéisme donc na kama j'aime pas parler n'enga pe kokota na makambuté on a discuté Kalunga c'est ma soeur nani c'est mon petit je devais appeler na bengi maman Kalunga maman ni nabi na yebite milotala ka yomto yoka oh kuna maman ngabi fi botika biloko neza et silipe botika président ke shabi na oto benga bango na bisi bango botika nzoka dezaki matière makama minene bimi nyoso bat bozo bango mbongo na bango za business hein na business wana bino nde mutu bozo souffrir na ba famille na bino na bana na bino soki bozo ko injurier nga na YouTube na réseaux sociaux soneza yanga te ya bana na ngai na bandeko na ngai le bazo tala na ba camarade na bon maman njoka zala rabo maman ça fait la honte donc c'est ça to longo na cupidité wana un message pour na bandeko na yo si la Bellevue Jérémy et les autres pour un message moko papa maman kambozo le kali yango déjà na lobby bayoki nous sommes en famille s'il y a un problème luka mninga na yoki boye et qu'est-ce qui se passe parce que ata YouTube bango mutu moko ka ko sa comparer na YouTube te batinyo so baza et non ata na marché so moni mesa au super tant soit même couleur même ta préférence mana mesa o ndeka mutema na esa nini et ko tuta YouTube est vaste, mindele bazakuna, ba américain bazakuna, ba africain de partout baza. Na TikTok bazali donc batu bazali partout. Biso so sa musala wana, on ndenge bozo ko aider bandeko na bino bozo pesa bango mwa 10 francs wana eza malamu. Ezo sunga siko tango motema bino ko beba na bayini o bazo ko bebisa bino motema musala ezo sa nini ezo kufa parce que musala basa ngo na sengo yango na kosenga la patronne na Bellevue TV SB la Mams Mimi Kabeya notre Semé qui ma fille Batunyo so bazan ba chaîne à YouTube eza en vogue badinana la douce ba mimi lole Camilo 50 ba onyo so ba gesho ngange bazan ba chaîne na bango ba bobo manoko ba sai chaîne yango somo nani mama Moseka asali ayem mariage soki libala comédie yango wana mikolo eza na top to encourager nde babilo kwa bongo voilà to encourager to tika ko kabwana ko sangana eleki Kokabwana. Je vous aime tous. Oui, en tout cas, le message est passé. Nalongwana ekoti s'il vous plaît. Et puis mami otoki singa ya blaka pa. Otoki singa pena li bandi mado otoki. Aïe 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 aïe. Bande ko na ngai. Zwanga monan. Bande ko. Biso ba youtubeur. Nous destruisons des familles. Tozo détruit ma famille. Boituko kande mami la lobby. Yobe mutu ozo zo ba voice. Ozo ba voice. Ya Jérémy. Ozo bimisi. Tala lelo. Ozo salanini. Ozo vision ezani o détruit ma vie à Batu. En tout cas, s'il vous plaît. Bandeko nyonso bo sala makambo boye bake il y a un Dieu ozo mona. Tôt ou tard, au kofuta nyonso do sala. Est-ce qu'on est là pour détruire la famille à Batu? On est là pour nous bébé misala à Batu? Je ne pense pas.
En tout cas, s'il vous plaît, tout ça, la malamu, tout détruit ma beauté à batute. Tout détruit misala à batute. Tout tika, les comédiens, vivre, ils sont en famille. Mais ma bezalika entre nous aussi les comédiens, tous à la bomoko et cause à la malamu ming au lieu, il y a tiraillement inutile. Ma vie, il y a mon ningo misango, ou teki voice et après au salini. Tous ça na liwe maman Nzita. Tout le bélango, maman Nzita passe qui moussa munene na mboka na biso. Oyo, vraiment et sali passi. Matanga na jusqu'à présent, réunion za lelo. Pour la bino ba comédien bo bon salini. Oui, réunion za lelo, to le bango lelo. Tout ça na groupe Simba déjà. Moi année déjà za actrice na biso ba préparation de Jézali et puis groupe nzo ipe ba en TPC nazo sekaka maman Nzita joie maman nangai les nazo komano n'est pas Alpha Bokole ezaki bien la femme du patron ngazaki ya Sila ici la zalaki cousine avant de pas bisonga ba bengana na libala pona leki munene parce qu'on a yaki wana papa ningi kaka isil mutu nièce na kenda kolukele mbonga sai kindumba ye na ngwalingi sila te sila ye ko lingana na zingura njoka zai mutambongo ase déguisé na pauvre nde ba yo lingala sila zo sunga zingura nde yaki mona donc ngape na encourager sila vanda na papa lingi penja zingura te donc maman sikoyo jouango papa ambition ezalaki vidéo ce quoi zo mela zo pesa pe mère bière mère à langue la langue était mère a comme koloba so bika so couper mère on continue vidéo on peut si sanga wa to zai pena maman Chako azaki maman ba meta nge mutande kotinda meta zai mosa zigwa boyeki zigwa po zigwa bia za mbongo te donc c'était bien wana filmé Alpha Bokole na biso wana la tozo koma ba filmé pinde donc so taye mo zigwa bingali wana za chef d'œuvre na ngati lelo ba tunela ngaka filmé wana la femme du patron donc c'est ça quoi. Maman Nzita nazama ba souvenir total ya msusu otwanda total azo jouer bon ça spectacle on jouer moi Sandumba ala type jipa mukuzi et puis na viva arrive à pa non te maman na Nzambe ya za molimo na musala sala ki yango tozo senga ta ba maman Nzita mama Marcel musala mboka oya aro batu ba sepeli a détrester batu a pesi ba conseil kitoko yo wana kei to kunde avec honneur famille netikali maman nana kaza bazana de amabele zali to luka batonga te ngaka famille maman Nzita bazawana ba papa sonzo bazawana ba fandi donc ba monima bazali ba bazo kende monima soke kei boye ba ke histoire pezo kende to profitara to meka ta ko komanda ndambu pona ba icône na biso donc maman Nzita réunion za lelo to bongisa pona ko kundaye mes condoléances ya biso nyonso ba artiste et puis na famille biologique nae. En tout cas la première dame maman Denise Niake remercie beaucoup elle a longo le chapeau surtout pour na musalo sala pour bâtir comédien fondation Denise Niake rololenge nini bosunga bâtir comédien surtout côté à santé. En tout cas merci na musala bosala fondation Denise Niake première dame s'il vous plaît bosta la peine fort que maman pas kundama honneur comme d'habitude il faut maman monnaie et cause la malamu 1950 na monte comme la sous émission na biso na lobby trop minga na et loko vraiment na oti côté sanko kende na obetolo mu na okanela ke makasi na kanela ke ngabi funa beto na suka pour na bien encore 1950 non, le problème c'est que na ngai batu ba se tracasser te son ngoti ndelange loko surtout lamba na za taille 50 donc na taille 50 taille nanga kaka donc taille nanga so ngoti nda pantalon mon ka ba komi 50 tindelanga e kokanga kitoko chemise taille 50 yango nezara 2XL donc so tindelinga ngo na pesi bino déjà taille ma la pesi nanga so taille 43 dans la chose à 40.
43. Cash ça 38 39. Et yo na tiki yo za côté à 43. C'est bon, Mira, on a répondre. En tout cas, mot de la fin, nous allons pour l'émission à l'élo surtout. Merci beaucoup. Mira Kianf, balobi yeso aleki à makambo ezali. Merci na bande konyo so ba sam ça na biso bien o bazo faciliter biso peut-être à moi 10 francs na kati YouTube. Na pesi mbote mingi na les amis des 1050 ba maman le femme au grand cœur place Bazali ba femme au grand cœur au ba soutenir à 1050 partout place Bazali na monde na France na Belgique aux États-Unis na Kin partout na Congo donc je voulais dire na pesi bino mbote mira lobisinga tellement mingi que pour na l'occasion na banda ko citer ba non na kaneti pema alobi singa na lobi penza na lobi penza na mona kata donc émission leki kitoko merci na yo pe merci na batnyoso merci na manager na ngai as mbimbi mon manager merci nesika pa mama Lina na kwena biso ya kama bana lemba bana kama nyoso tu boyebi ke awa et pas nzondo mio o mama Lina toza na coin na PCP mbote merci pe nga PCP so esika. Merci pour la bandeko oyo bandimi, c'est-à-dire les artistes oyo ba croire na vision na takaza o ba yaki déjà première kopesa bambongo mutali boso na pesa ndambota makasi mama ani biasi na lingio makasi yo penza olakisa ki volonté mutali boso vraiment nzamba pambola yo et puis ba maman veuve na pesa benda félicitations na maman Mandoli na mamado veuve ya papa na biso sans souci. Il peut vraiment ici à Luki ba maman veut venir so o ba kufela mibali o baza artiste bazana biso elongo donc na PCP merci maman oza penda maman malamu na mo penda o kambara penda groupe na maman veut penda malamu donc c'est ça nani bino mingi merci numéro na yasuka numéro nangai contact à 1050 maman président du groupe théâtral Amigo numéro nangai zali 081 954 08 081 954 08 soko bengi ozwa ngamba la moko ozwa mutute oaza na posa ndaku oaza na posa pesa biso site ya tournage oalinga soutenir maman Milo net oza maman femme au grand cœur yo po linga otinda 10 francs na yo pa maman Milo obengi ngai tokosolola kana numéro oyo nde makamnyo surtout. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Ceux qui m'ont dit il faut dire un grand merci à Yves Ipan, directeur des faux, et pourquoi pas à Mika, en tout cas, Bambo Tebele, et Sikozali. Mamie, la moule ngoloba, qui n'a présenté ma condoléance, Nabiso Banalem Bagna surtout. Doté qu'on perd de grande sœur, Nabiso Dolga, Mingi, Christine Bossala, Tubando Bengue, mère boss. À Koufaki, je crois que ça fait une semaine on est au Kundae, biso balé kinae, tous en matanga, tous lelae, de partout. Et on a présenté ma condoléance na famille biologique nae, plus précisément na moi nae Glody, fils unique nae, et puis na bana lemba nyonso, on a présenté ma condoléance le plus attristé. Merci beaucoup à Luizombala depuis Span, les grands mannequins. Mon déco propre, merci Bambo Tessiko Zali, pourquoi pas Maman Viviane Zumba, la femme, ouais, Papa Nabiso, Moutema Malam, Viviane, merci. Hein? En tout cas, ma soutenance, ça n'est quoi mieux à chaque fois. Tu me soutiens, merci beaucoup. Vraiment, na ndengoza ko encadrer le conseil, pourquoi pas Koko Nyungu Mwaka, elle chante. Et si Koza Bambo Tebele, moi, de Kimbanseke, pourquoi pas à Charlie Poutou, Motema ya Esther Mayangi, merci beaucoup à moi aux États-Unis, à mon ingénieur Sylvie Biadia, Maman Cécile Balela, et pourquoi pas à mon grand frère propre Pierre Massengo, à Bibana Sam Nyonso, Bana Makala, Bambote Sikozali, bon séjour à Wanakishasa et pas ya président Doli Mwaku et son vice-président Bongo na Kombo ya
Vesalai limbisa bakombe kimaite mutumu atangi ngado distrenga Vesalai bambote sikozali présence nabino a na Kinshasa et ça la bien totombola asam salai merci beaucoup ngala bino tokutani mbalasima